Imagine on va pas sur sortie médiatique sur la CDN Play. Au terrain no c'est un présent bon pas. Y a pas les. Ah musicien. Au tolo ba dit la maison mère, ba quartier la tête ba BCBG non ça la kala que présent ça te mais au mon ami c'est au bunda. Tangela ngata mise mo waze comme oyo mona ki na kati orchestre ki abunda nati sikoyo nani faire soit dagi faible le lobo tanga kombona yetu héritier soit dagi faible le lobo tanga kombona fali soit dagi faible na quartier la te mais le lobo robeta masona yetu ti ba yebeki bazana milula marti ba sorti médiatique na bango ya yini be ko mona bango fort tant ba longwe ba komi ko lega na TV ba ko miteka pour parce que ba komi ko tracer chemin oya bango mo nino quand ba na kati mbaba za ça tikala ko mona ta ba sorti waze kwa zo sala ngo yemo asala ba sorti médiatique ba ke to robeta marti bango ba vana nya lo ponga ba bébé de makambo etal biso etali président mais tant ba longwe ba komi lo wa neti ba mbo ba zui rage pa ba bandi ko tia ba makelele réunion surtout mais tant ba na kata orchestre on a tout nyoko ba sorti médiatique na bango blana ayara kopesa ba sorti ayara kopesa ba message mosusu ke pour na reflater Kofi o eta bongote blana mosaka Keta mesika la raote, ouera ba neko sa répétition la samba, ba activité la samba na mbonga Kofi. Pour ni s'accélérer à bon. Pour beta continuité de la gitango ngé kabone komi gete, si Jessica eza na mikanda na ngeta na makambo nango. Wenge kabone Kofi no mlaka na poto. Siko masolo ko beta siko ya lokuta pona o gagner nini. Parce que biso to banka to ebi makambo nyoso to. Ti to la na wenge, o va na tamu soki Blanchard Mosaka azarena jouer. Normalement plan na ko beta masolo wana te ngana ko beta ngana na droit beta masolo quartier la tete yo mtu ana droit beta quartier la tete to beta no histoire quartier la tete ngi banda koni ça na biloko premier ndako ko felo mi da vanda na vie na moi j'étais là na lac Edouard studio ya vie et Mandela vie studio moi j'étais là magambe pesa mi be pa akena veni ki bambi numéro 21 ndaka de chambre na Mariam ba Aristote makambutu nakata paleo ba problème o nyo tout le bagi biloko o esimbagi te et ça rawaze quoi te même Kofi Olomide na 98 ah tu ko sala boza coron point wana ku dimanche na ku se plaire mona ngote sala barelo mo be non ninga na mokili pona kamora batute sortie médiatique ya mwana wana Alexis Weti pona nini boza batu moko be batu ba perdre ba valeur na mboka na biso eza ya ngonde mteluka ba problème c'est ça le problème pour ani yozo flatter mutu pona poto et là on y la kisi qui était mutu na on pe na poto sol yozo ta mabe un grand le quoi wera yo le ka minimiser savoir faire na pona mutu moko fali mais fali père lo bano était Alexis Weti yo pona comme la contexte wana fala ozo a raison car ngabilo wana na tala ngoto de ko ça les mission te le quoi ndeti ça orphelin donc ba papa na bazate ba famille bazate na ko déconner na déconner pour la nique bâton le ba comme la bomité à malam bâton le ba mona ga muta sali mabe o ma limbisi na ekete o mona o se ya nga passe o ado sala o e ana nga nzala pour parce que muto ata na conscience o sa makambo do sala ata mukolo loko la wera o finge pona fali o zo la que savoir faire réunion tout o wera sali na vie na ye o le bagete fali aleki wana ezali kaka ki impolitesse eda bateau badaka tout près fali et on a courage de repasser ba monsieur ba sortir médiatique bagete ya le yuera ça ngote perdre na courage wana te mais ozo mona kaka bano ba tout autour ba sortir médiatique o ba chroniqueur ba tout près fali mona ke ba lo bagete Kofi Olomide fali aleki dabilo on a ko tabusu ça la ranzo to mali na la sinono contraté na sentiment na yo pour parce que fala ça la ba sortir médiatique bana na yebi ba ngote na bloquer bukaba autant on doit ça la scope makamona scope bombi au place mo be pour di bon pour mutando bagete a reconnaître rabino te taliete ba makamona bo ça le linga te orgueil et pas faillir dans ces plans là ngote OK parce que fali sur conception na boulawa to libela on est au lekate zo aninga na tele mena kaka na tik ngapi na daka orgueil na tik comprendre. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Mesdames et messieurs, très chers internautes de Congo Mokile Télévision,
Boye Malamu. Un grand merci à vous tous qui suivez Congo Mokele Télévision, qui suivez l'émission Contre-Boule. De retour à Kinshasa, de retour il y a Contre-Boule, émission Oyo. Et puis ça rabine actualité. La seule émission qui vous permet de réfléchir autour des actualités musicaux, Tobeta Masolo, il y a culture, il y a Mbo Cannabis, Contre-Boule, tu as qu'à raisonner l'écolo. Il y a bateau normal contre boule tu as na simis tu as na misumi balete ndenge bateau normal bazalaka contre boule les émissions au Saint-Esprit à Tambolara likolo nango. Avec moi vous savez très bien que le seul unique collaborateur ya contre boule les Arakoni Star Mavinga tozongi lisusu pona ko satisfaire bino boué des actualités ndenge bande ba bangola balobaka boué d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons essayer de nager comme d'habitude et mettre un peu le point sur le i par rapport à Makambo Belé. Eux, ils ont compliqué. Ils sont la musique. Il y a Congo, ils ont lobisa partout dans le monde. Un grand merci à Bandeko, tout balinga contre boule. Un grand merci à Bato, comme la biso, Bato, tout bazolo, Bakenondi, Bokenda, puis contre boule. Et les mois biso de retour. Voilà. Je veux déjà recevoir mon invité, donc mon partenaire et contre boule Konistar Mavinga. Motena Konistar. Oui, non dit premier les jeunes non de d'ornement. Papi matalata la te kotuna ngayo na ndenge zela kaka. Neni non dinga bin non déjà toujours en cheval. Darazalaka semi professionnel parce que batebe la boulaga professionnel fait daga Europe. Donc ce qu'on déplacé bien voyager, on a ngolé da voyage. Ngana benga mutake matade bina voyager qui au déplacer qui yango mona ke makambango ndenge kendelaka toujours na bokasité ndenge nzamba basi kokutanisa ngano les sous na pese sumbote non di premier. Merci beaucoup Kolo Azano toujours Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Amigo Jean Lutadila bana mame mili Claude Moseka poso moindo suka mindele Chiraki Nikita Cardozo Cédric Luzindala la Luzif Kolo Azano Tété Luzif toujours parfumerie na ndenge ya bandali bisengo ndenge zalaka Angèle Dindanda Kola zana bino toujours grand-père Gauthier Mouteba vonvo ayoka Pitu Kinzeni molo dagi fierité bana ya Forobel Pera Kitsala molo belia bana ya kala mukola zana yo charge afuna ezana maboka Pera Kitsala toye bagara ndenge nzambe akotambusa na ndenge bapona mina ye na yebike na motema malamu zaka nango nyoto ezala ndenge limemia. Merci. Kembozo a toujours pas tata toujours non dina sepel les sous comme na yo Brazzaville bébé ça retentir mais angolais la mamboka na yo les autres ici ma tentir au perdre na Brazzaville ya solo Konistar Mavinga. Merci beaucoup na bande konyo soto bazo continuer aux anabiso les Bokanda. Un grand merci les Bokanda en tout cas yo ebindenge zala les Bokanda très puissant. Un grand merci à toi Djibril Ndombe Casimiro Motema ya maman Nathalie Ndombe, papa na Claudia Ndombe. Je profite de l'occasion. C'est que batapena Olga Ndombe famille. Voilà, invité parce que Olga Ndombe là mutunanga toujours. Na ninga ba Paris na PC Mbote na Jolimbala. Djibril Ndombe, un grand merci pour l'accueil, c'était très bien. Et puis un grand merci na Espoir Ngoma Yondika Solo ya Bembe. Bonien Yondika ngo. Fonctionnement toujours na Bisayo Espoir Ngoma Yondika. Na Mwali Moussa. Mwali. Fonctionnement. Maman a raisonné président DJ Kabouchkop. Desi Kabouchkop. Toujours en Europe, donc voilà. Et puis un grand merci na grand frère propre Ben Willy, les Gabonais le plus suspect, les Gabonais le plus dangereux, les seuls fantômes qui seraient puissance mondiale. Un grand merci à toi et on n'oublie pas bien sûr le partenaire GNI Construction, Gaylor Nondi IP pour construction, pourquoi pas na le boss Cédric TK001 Motema Sarah Alé. Nombre de mandefo, nombre de fortune. Boss Cédric TK. Donc il a la main na mise de doubler. Donc il colle vraiment ça non nyoté dans toujours dans les bottes la mère camarade na yo. Mais Thompson à côté na libumu mais yo so la na mère et na bouteille na moi toujours dans la katia. Il y a mai donc il colle batterie na musico zali. D'accord, merci beaucoup. Voilà, Konistar Mavinga contre boule yango to zongi déjà to banda na ba actualité to kende plus rapidement. Ce qui bouge et c'est là le besoin à stade de martyr ya Félix Oazé quoi. Na miso ya contre boule batuba ko seka Félix Oazé kwa salimpiaka yemoko Félix Oazé kwa hier alikaki mission ya ya Papimbo ma PM
acceptaki piaka na ye asali piaka mais eloko oyo etindi biso to solola likambo na contre boule lelo ezali alobi eloko moko très sérieux baproposaki ye bakisi aboyaki ne kosimba bakisi mpona koboma bato mpona kosala plein système wana lisu ya contre boule Saint-Esprit alobi elioni na makambo wana. D'autre part dans tout ça il faut tomiyebaka na mokili ndenge tootambola eloko liboso nga na félicitaka no courage ya Félix Oise quoi eza vraiment toujours super selon moi. Ma ndenge nini ke batebele bajijaka Félix Oise quoi kete aye musique lobby nga da ya na ye da ifa da respect na nga akuta nga na musique tout ça mais ko komela batu azalaki pe etamula ipe déjà ko komela déjà batu déjà banze monde tia malamu oyoyo toyoka yoka ndenge pe epusai eloko ni epusanga pona sepela net na concert Oise quoi pe nga pe nazalaki na kati ya milulu ya ndulango. D'accord. Courage na d'abord. Bino bolobaka kaza leki na bino na musique. Mais na âge a pe mikolo pe batebele pe balobaka ne pe ba makambo balobaka ne ba traitaka yo. D'accord. Pourquoi na ke bongo les jeunes nondi? Oise quoi za garçon ko féliciter. Pour na ngai na 25 000 personnes wana Oise ka sala kiwa. Pour na ngai koki. Bazai 25 000. Parce que au moment na tare espace to solana yo. Espace il y a 80 000. Ceux 25 000 bana kati wana est-ce que au moins la mère la foule parce que était ba vie de ça nini et ça parce que o asala ki wana vraiment na niveau qui a courage na et na force na et donc pour na vraiment ekoka donc batu ba condamné par défaut même pour nini batu mususu toko seka bango bakoki te Oise quoi il faut to pesa nini le problème c'est quoi ko apesa ki déjà prophétie que na kobeta son na kosala spectacle danger pe na rolata bien. Mais côté il y a plein donc il y a vraiment na parmi que tu regardes mais si ko bon ici message o ya transmettre qui déjà avant tant bo ke na makambo wana et là comme mususu e ko handicapé na ba ba ebelete et là on est pesa qui sous passe ba calculer passer Walesa on les 11 Oise quoi les 12 ba to ba combien de ko murmurer c'est que ça raté. OK. Ndenge batu bakendenge loko ngona. Comment se fait-il ba osala balance nzokande neve na ngai aussi nini Rofi Mabasa. Aye ko yebisa ngai yena rizibula fierté ya bana matete. Jean Paul Ngambe na somi da batike les charges. Ba ko yebisa ngai kete ndenge ke ba robeta les 11 même podium mais instrument ezalaka ka différent parce que na ndenge erekendela ya so ya Oise ko ndenge ekendele na Walesa et ya ndenge mbote mais même podium ngana yo comprendre que ndula na ezala siko batebele pe na ndenga ya parler baba ndeko loba déjà que ndenge ke Walesa azana nuit de prière na kati ya martyr c'est que milulu wana ya Oise quoi ezalate yango moni ke na tarde pe mo pesa ki pe mo peut-être ça yango te communiquer et embrouiller communication embrouiller sur communication que babe les 11 yo ebi ti batu no mona charge a wenge 4x4 tout terrain non monnaie qui était ba conteneur ba instrument biloko notre bando ko déjà infini et ben hôtel c'est déjà battu ce que toi ba hôtel déjà qui était martyr sur Robeta on a faut déjà avant 2 jours il y a concert faut déjà na makamuna to on occuper balance ba makamuna tout ce qu'on a tant ya Oise quoi passer Walesa sur les 11 les 12 on monnaie que battu moyen quoi va démonter à passer Walesa pour on va la même zone si ko ngana biso ko Rofi Mabasa ni da bisanga qui était et ça les mêmes podium. OK. Oyo Walesa Robeta yango pe Oise quoi aosala la pe milulu na concert docteur de comprendre nga biseke ndule eza po bango ni bazaki na parce que taki podium ma majabu. OK. Et podium ma majabu yango nde mutu eselaki milulu wa. D'accord. Donc d'autre part yango monaki batebele bakonanaki concert Oise ko batu bayaki te eloko nyonso to pe intercalaki ki batu ba monaki eza bezate yango mona pe batu musu to vanda ba oneta ba quartier lokwa ndeti ba pera kitala ba otuna ndenge ni Oise ko sala balance ndenge nini Oise ko sala milulongo ndenge nini parce que bazomo de Walesa anaka les 11 ye les 12 batebela mona lokwa ndeti ke salate parce que réalité batu musu ba mona lokwa betanga comique réseaux sociaux ndenge da songi vitesse et comme ko talisa bat na milulu pour na ngai ndenge batu ba kondana kae na vraiment attend qu'on ait ma Félix Oise quoi. Beaucoup d'artistes musiciens en succès n'osent pas faire ce que Oise quoi a osaka osala. Ezarani n'est pas Oise quoi.
Et là, sans pourtant penser aux revenus. Pour notre stade de martyr, on ne parle pas sans pourtant. Ok, donc on martyr, mais revenu moins jar. C'est quoi, dans tout ça, tu sur la boue. Tu revends d'abord, docteur, jadi les têtes. Don de Dieu. Don de Dieu. À ça, là, deux billets à bateau, on tout baza, mourir à bonne musique. Bonne chance, il y a ça. Félix Oazé, quoi, Bakambouana. Côté avant de s'habiller, si on a telle chose qu'on va perdre. Nanden. Quand tu es dans un partenaire, le quoi, net, papi matalata la matos. Sombela ba billet tout n'a connu ça, n'est ni bokende kuna. N'est ni Lucas 50 personnes, mon angénieur Rwanda, au sombela ba billet, on a somba ba billet, au participer, au Kabouli la banque. C'est que ba billet, c'est que papi matalata la somme manette ba $50. Donc tout là que ça que oisé quoi ça perdante. Parce que tant nous ba pèse au billet. Aux yeux volontaires au réate c'est quoi? À qui la faute? Il faut que raya pour parce qu'il dit que na recette au biso de sali na perdante. Et puis oisé quoi que ba aketi na niveau bon en fait na moni ndenge bazo se kayo oisé quoi côté cycle okuta na musique abi na teki déjà 100 000 billets. 100 000 billets résultat à 25 000. Abi tozo coulé déjà. Donc tozo coulé déjà plus de 100 000 billets. Il y a un total sabato. Kulukuta dans la malinga mabeti. Non dit. Et on a battu belé mosusu aux ma mariage na yo. Au PC battu invitation moi imprimer ma carte d'invitation PC ma bateau. Bateau sous azu pas pêchement pe ba été. Et on a mutu mosusu revendre au PC ma billet so que na yo ka waze ko sala ni. Mais bobo c'est que savoir faire une. Mais azu quand même billet. Azu billet. Mais azu il m'a remis jugé. Ah d'accord. Ah na renouveau kanine. Avec son mutu mosusu ah papa to va na biso no sala nini ko. Kuna mais ozo ki billet pourquoi? Votre le contexte monsieur peut donc et on a mutu mosusu mabe ndetolo ba neti ba Jeff Jadi les têtes. Dans la semi billet mais à Kabouli bateau ba plus proche nae. Tout ça que bateau peut PCPC bateau tout numéro Oroya. Ce que jour nous l'on été. Est-ce que tel c'est quoi l'année? Parce que déjà d'autre part côté déjà il y a recette à billet on a problème était. De eux comme il y a un problème na bateau bazwaki engagement cause ba billet bazu na bongo temps pour sa vie chancité. Parce que il y a ça ni. Aya tita bandaka batu facha makelele boya tout le monde a ngopina makambe bila milule belé pelé kaka. D'autre part sur le bilo ni bon aza musicien. Oh ba beta pe na kata ba stade ba toujours banane. Ba musicien. Et c'est pourquoi il est quitté aye ko tika bat na mokili. Musique est tambola bongo te. Musique ezali ba pesa la chance na mutunyo surtout. Pourquoi na zo le bango bongo? Quand les alaki qui étaient ba mora bonne musique bazalaki n'époque à Mobutu. Ba no pesa chance na tout le monde. Par rapport à une génération. Génération lelo ba koma mitema mabe na ba miliciens misu ba koma mitema mabe à lelo. Nous point. Dans un monde la moto sera beti donc kombo na ngana makambo ça et que bien mais zoka ndé na palmarès so bozui CD. Ya waze kwa martyr on a so botsona bara bobina be bobina. Parce que mutunyo tata la spectacle né ça ndenge leki sera tel pe générique qui mongo pe bien. Et beti wana roman apeta mso dans pe bénéficiaire na banganda. Et ça très nécessaire. Parce que elo ronyo tout le bar même écoute même stade vita imana. Au moins peu bozela qui on m'a ça la ma plein mais et ça la sous plainte. Pourquoi? Batu balemba na bango. Te batu ba ko lemba parce que bata na posa que ekenda 0-0 T. Parce que match vita imane beba parce que pour la nine. So botier et que 2-1 bo bouki ba kiti bo sali ba des autres. C'est que le match on se beba point. Arbitrairement au linga makamuno c'est que ndaraka égalité. Égalité on a ngomoni que bebisa goût ya vita imana. Au moins on a ça sur bâti, il faut pas ça privilège que ne dédé pour la kimia ça ni. Ezal. Mais ce qui fait à été ou ça te bête na dabe na équipe mobe à Brazzaville kuna. Sur la poli, on est trouvé normal. Alors que Angola ou soit tendé d'hier. La bête en Angola mais à poli 1-0. Moi pas beaucoup bakiti kuna et ça te dali mboka bat. Mais c'est comme gaga rivalité à vite na imana. Pourquoi Billy mo ba tia ngo kate poani? Rival na ça ni azala raté. Il y a un monde qui passe tendance c'est bébé on a tuné ce rival à Madilou da ina. On a réponse au pesa ngate. Rival ya Josi le roi grand chanteur à sala nzembo le la babi et ça la 5 ans de succès. Mutaro longolango azate. Rivalité na ginani. Vraie rivalité où ils ont la musique na biso sala musique ya solo au public à se faire nango. On a des capacités à la sabatu. Dès que le public a soit tenga manaï.
au ça kobo. D'accord. Spectacle ya Félix Wazeko. Namoni batu bakomo tshela biloko Michael Jackson batu musu batie is or. Et ça problème était. Et puis batu moko commenter pardon na enrichir question. Je moko commenter bi au prometteur batu spectacle ndio ndo yo sela batu ba chorégraphie. Ba batu bazo comprendre batu musu bazo comprendre te que chorégraphie ensemble chorégraphie ngwana ndio ba ngo spectacle. Et moi c'est mutu soit ebi sur lokote même ko bina wana. Et ça spectacle étant besoin uniforme. Bino nyoto boza la même idée. Bino nyoto boza la même pas c'est du spectacle. Il y a donc spectacle na maka musu zo ane o asala ki na da spectacle. O ya obosa. Ne loko nyonso tout le baga mutu na mutu na idole na. D'accord. Soko moni que Wazeko. Hier abane ko sepela mingi na spectacle ya Michael Jackson. Mais côté à chant té. Pour le bana bino jamais na sepela ne Michael Jackson na yemba yonga na yemba bon té. Na sepela nenga sala spectacle nenga abina. Et le copé poussa Michael Jackson parce que Michael Jackson peut a copié qui James Bond. Parce que James Bond il est dans la école ko patiner on. Yange kitaki na makambulo ko ndeti ba Michael Jackson et na trio Majesty et pata boulay et na zaiko palita pa nanyo pa pardon et pa ya vient na biso pe à son âme Mbuta Machakado et ko ya pas déforme à tout le monde. Déforme à tout le monde ko patiner na appelle son Adolphe et Kitty et pas ya Kabose et Kitty pas Montana. On se reprend. Et le connaît et outa déjà pas moto. Et ça na butu la muta to ka morceau n'est pas Michael. Sino Mubi. A se pele na kokima bambanga Michael Jackson. A se pele ko tshaba chaîne na kati yanzo yanzoto. Ozolanda. Et ça na mutu musu ke terka Sino Mubi betara pas papa wemba ma se pela na Michael Jackson. Le jour a premier voyage na 97. Akangi akala ko kishata sola kala akangi nini ga? Ache nini yo ache suki nino bandana na munoko so ache masque. Pour ani gado ko kishata sola. Zo aninga na ebisaka ye le jour ngo. Papa m'a betaka na esplanade de Palais du Peuple. Moutasalaka a levé les rideaux à l'époque de Daga Siatoula. Maintenant, il y a des Sino Mubi. Noko. Oda souka na musicien, oda souka na idée, o ça rappelle ba disque que d'arabien. Tia esprit na kin. Mais bango tellement ba lula poto. Kolula poto mingi batupe na Kishata ba bungsa elongino ba bungsa kombo na malembe. Kombo ne sani e bunga. De petit à petit bat ba no bossa no rien. Nde na yema bina libela. De oya lobaki na réalité et que na ne mo de nzorande ko ya ya kana 97 wana Sino Mubi na mupepe mais toujours identité Michael Jackson. Pas naissé la raté même na beaucoup là tellement bien oh moi na ngai moko mais à se planer na Michael Jackson et ça na bateau ba se planer ba konane kwase kwate de wase kwate na ajo abina rawana de pour féliciter parce que pas d'aller comme Michael Jackson Félix ali petitement Michael Jackson si ko moto ayebita ça la comparaison la ba tata mukolo ala na Michael Jackson pas ni pembe na polo na ça dessin non là ta chemise à pembe wana oh bato no sala ba confusion ne yango ba no bule mona muke Michael Jackson azali mona 58 Félix a mona série 6 dans ma petit Michael Jackson dans normal azane imitateur oh parce que était azo imiter parce que c'est peuple on la vient na OK si ko bateli ba bossa na bango yo talaga wase ko doki na bakaliki mo bossa ga dalika Michael Jackson. D'accord, donc spectacle ça qui au rendez-vous. Oui, parce que nous de tout yango na so eketi na audio et rabeta mané na bafle so ba tionga na audio abeta mine na bafle so pe ba tionga pe na nini be premier fait pe na mona mabrité et lekela gingai ki adamu ta stratégie zela nan abengi siluka papa lokola Jano Bombenga oyo eselenga bien o batebe ba obosana papa Jano Bombenga mati wana batebe oyo ba été po ani azaki musicien et ya Grand Calais donc bango o de betara lisolo ki ba Jano Bombenga o ba kotsa ko kima na taboulé na 1963. D'accord. Reprend. O ba kotsa ko kima ba kima ka ndenge nini batebeli ba comprendre te po ba tunaka ayepa ya vie na bango moko lokola ndeti Grand Calais ayemba ka danger pe atikela ba tu microté comment c'est fait que montato e manzembo na lingala a se expliquer bat na français ce va oyemba en français a expliquer bien na lingala donc ça na makambo mais la musique moderne yewana donc c'est boké na cimetière à Gombe il faut bateau nyon surtout o ba yemba rumba faut ba notikela la vie na flair et va nécessaire
sikoyo pourquoi biso tolinga mona beta masolo bato kala pwani na beta ngo po to bungisa biso to passe la rétroviseur tolinga rozonga pe to uti to tara pe to okende Reprends. Omna yemba mosika to uti penena kokende banzela na banzela edoki kolona bolingo kolona joa yemba nzembo wana si Patrice Mubia je kwa na robosa na kombo na ete sur il mec a contredire Patrice Mubia sing yo peso uti za musika oyo bato basalaki elubu ya malamu lokola ba grand kale mais si ko to betara masolo na ete est-ce que tant on a moni légende vivant o atika na musique na biso pe na age ya telemi na podium ata mukolo ya neno ya Lombo ata mukolo ya Lutumba a telemi na podium ti lelo Jano Bombenga ata mwana ba 1932 azo yemba pe ayembeli bino awanga na vandi motema mobongite okomo moni sanga babanda na miso otalema gena age aviona toujours vous écoutez. Oh, le bon en était Élysée vocalinga so na zo hemba. Na Clarisse Lutadila. Ba ba se kaka. O comprend? Mutato yemba bongo siko na telike stratégie non muta azio ko bengisa jolo bombenga o bato bapatsaki na ngote. Bino bota la contexte wana te. Nga no botalika Fabregas poani ba eli bino mutu moko be lobi so ko salate concert waze kwa eketika la histoire. Pona papa Jano Bombenga. Bise biloko na to bungisa reprend biloko na to bungisa ngwe de la bateau da congolais le akenda na ba fitilité il va pas que na fitilité en plus ba émission na biso pardon c'est to le ba bêtise bango ba mona ba 4 pages ba tiango na makambo mususu wana ba mona keza ya nécessaire mais oyo to mona to documenter eloko moko be to tirer les sobe matière to linga biloko wana te mais to ta biloko moko eza pourri yango biso to retenir na mitu na biso yango pe to vani sa rappel na makanisi na biso donc défaut na biso yango d'accord ce tobito artistiquement scéniquement toko placer concert ya Oazé quoi na quelle position soit to mélanger ba concert nyo surtout to beta na dernier temps question toujours beta eloko eloko nyo surtout to bengaka ezalaka sur de beta musique public azala ezala très important son est bien contexte wana ngana za na poste ya kotiaka te na ba liste wana otoko so donc parmi on a ba mana ki mukolo parmi bato to ba beta martyr il y a kotina kati pona ngana betele maboko dans la poste te na tie na première position na tie na dernière position na kotiate parce que eloko ebele baté belé ba rapport ba sekara bato mais yeba ke martyr wana pona ko beta ngo robebisa ba $550,000 o batebe ba yeba ngote et ça va vantir que muto so malupango moko bela endroit moko boye pe bato bandimi mais aye pas se pelisa bino boyete bokomi ko accuser que fallait pas va nae nzora ne muto na musicien biaza a journaliste de muto ça la rôle ya passion à vie nae ya makambo azalaka nango un jour so azate bato ba dans la famille nae ba descendant na ou soit ba kokone ba bagete ou soit pépé na biso betaka boy asalaka boy et ça ba vantir te ngala tala na couche o ya mbongo na bimina noa o ba te belema na communauté bulega Martin de tso mutaya kotikara boya to bete sili menzora ne écoutera vraiment mbongo solo. Voilà, question moko ya échappa kinga et échappé au peu par rapport à la réponse nangu waze quoi na seta beti abi ba proposa ki ba kiss Koleksa Batu aisoki alingaki asa genoué na ba proposition wana ayebine ni batu batonda na stade de martyr de Kinshasa. Est-ce que ça va excuse? Est-ce que c'est vrai que pendant ton stade de martyr wana ndenge to mona bane musuba osala esenga il faut ba sacrifice na kasi. Sacrifice mususo batebe to yeba ka pub. Ezala makasi ba panneau. Ezala makasi carnaval. Ezala solo esenga rambo mbongo. On est d'accord na yepo na makambo. D'accord makamba kisi ngana mona la kisi te po parce que dans la savoir faire. Ah on est d'accord na yepo. Toke na yo. Est-ce que yo musani oyo salaka pona mopanzi sa sang ngana sali disque na ngana yako pesa mbongo sela na promotion c'est kisi yo ta pa la bino. OK. Question na tuni. Kisi yo ta pa na yo nondi.
parce que yo za na posa faut transmettre message ya moto comme nga produit le roi musicien na ye pas jeune nondi il faut tout ça la boîte tout ça la bena pesi mbongo tam suzu ça elangai marketing ba communicateur o bazana na kati ya ba concert ngele kaka ba pesi mbongo luka ba journaliste tel pesa bango mukie ba pesi siko bino siko tango bino boto ba pandisango pona ko sala moto promotion c'est que bosala ngona kisi kisi existera te soki disque seli kitoko et raccroché te bien kangi mboka te bato balobaka nini a négligé qui promotion parce que promotion ça coûte de l'argent c'est ça le problème. Bon Mutamaye le roi Félix Oazé quoi oh à chaque fois le balika bazo maîtriser ngopé mais il a quand même tenu des propos tels ton négligent au kaka to yozande ignorant côté wana nga naza na posa ya courage ya Oazé quoi stade déjà pour na bateau ba beta kaka te pour na ba wera te pour na ba JBT pour na ba ferreté pour na ba hérité te pour na ba falité pour na ba papa ba beta kité ba caisser te banana est-ce que ma première martyr à Batugnon surtout auto benga lo wana ti caisser ezala pe na récit total te so yo ye baraté dalaka makamba vita imana ba betaka fallait apesa bango ba varese o nga nazala ezalaka ya droit d'entrée te ouais rançon également JB également bango tout ba tozo solo la eloko onyo non tozo solo la eloko oyo e ya kaka na ba problème onyo tout le bagi biloko o esimbagi te ezalaka waze quoi te même Kofi Olomide na 98 tu ko sala boza corrompt wana ni basami bakei ba bourreau bakei ba somono bakei bato onyo tout bakei azonga na orchestre yena ba GF Fonge ayena ba babia ayena bato ba mamale ayena ba savane de pitch o ba yaki bepo asala sous effort a réquité sous ba militaire sous o azari na bango le sous po ba sa sous fort na kata parcours na wana ku dimanche na ku se plaisir na ngote et le onyo surtout mutako kweya lo ba telemi akwe le besimbi d'accord parce que na ba martyr par exemple ndeta JB Piano deuxième martyr na et beta 4 stade le jour en courant à la raté premier martyr à JB et beta raté pour nini jour en daima madame les pluies catastrophe naturelle et mbriaka vraiment Kinshasa et les carabons deuxième nango courir à la raté et beta 4 stade il y a bing bling place moi que JB Piano le ba que na bugi martyr et là on y a tout est bandara mais là mususu et bandi balamo et pesi makam oh mususu be moi bébé a bandi et handicapé à telemi à beti deuxième et troisième et qui simbi à cocher de ngana mona ranyo surtout wana ezalaka muta doraka d'accord pourquoi merci deuxième fois deuxième martyr na ina limité ya ya bema ke na monsola solo a luki ba ngamuno sundenge kendelaka on va poser ya public et public y on appelle les sous on appelle ba ya na ba rapper ba ta des autres ba compliqué bandegoka o ba ya ki wana téléphone bungi et ça moi je ne sais pas parce que dans ba passer à moto d'accord ok merci beaucoup Konista to changer sujet c'est vrai que Mamba Oazé quoi mais avant to si je dis un grand merci à Christian Sala Christian Sala depuis Turquie Bambo Tenayo et Amelia Edmundo moi Simon bon habité quoi na kati ya Luanda Amelia Edmundo pesa mbote na kadika di mabokete double poche moi sur aleki bana mibale belé na ba possibilité Jonathan Kuzu les autres qui aiment bien Jonathan Kuzu les autres qui aiment bien Luanda ils ont des melayo pesa mbote na roi Bilamba mutunayo roi Bilamba na Luanda Sam Kuku le nécessaire na kata Londres na robosa na rayo jamais yobi ndeni marambango et tambolaka encore une fois Glody Taiga à bière na kati ya Palanka wana boutique Michel Bakala Glody Taiga Michel Bakala na États-Unis tout ça toujours ensemble nayo Papa Mams Flat Hotel Joulisme un grand merci à toi Papa Mams Flat Hotel Joulisme na Golf Doge alors Konista photoclore Mamba Oazé quoi parce que ça qui moi belé la selon aujourd'hui la rivalité la polémique non rivalité mais polémique entre Oazé quoi na bananaye ba multiplication et émission surtout Sed and Play na de Konabiso je sais que tu poses bazo se cavier mamona nyeso tuana et que zongi ozolo bani ponango est-ce que ça manque à respect dans tout ça j'ai une onde moi je veux vivre à bout
soko tali kaka ke te papa oyo a façonna bino oyo abimisa bino oyebi ke biso lelo na ba cher internet batalaka biso bakendaka na ba point moko boye oyo esalaka bato na bien te omoni waze quoi azalaki waze quoi po ateke elongi ya jesaki po oyeba seden play ti avandi na ndaka waze quoi po waze quoi yabeki wadami médecin na ngai siko da tout ça omonaka esprit wenge oyo toninga tobetaka lisolo yango omona so tobeta lisolo jamais lisolo wenge kosala nini wenge eza makambo ya esprit wenge ezali makambo miyekolela na kati ya orchestre oyo lobi mpo ozala mutu après mbongo esala nini ekeya imagine oyo kama ntango so basortie médiatique mosusu ya cdn play oyo te nango osenga présent mbongo ya pale a musicien mais ozomona ke baporte parole mosusu bakati baorchestre ya minene bavivre bien par rapport à bamédicien mpo nani koyeba kosolola koyeba komiteka eza très important lelo tozotalisa bato lelo bakushe lelo oyo baorchestre lelo toyebani lelo balider bango mo baotala bastar bapoule na bango bavandaka betokosala nini kolo orchestre ye wana baeffort oyo toloba neti bamaison mare baquartier la te babcbg nosalaka laki présent eza te mais omona ministère azobunda tangelaka ta ministère moko awazeka moko oyo omonaki eke na kati ya orchestre ke abunda nati sikoyo nani josidien azokobunda mais effort oyo bato basalaka na kati ya orchestre baepoke ya bajos oyo tobengi kala baepoke ya bajos na kati ya orchestre bazeka lelo nani ozomona onge parce que baoyede balider na bango te ozomona un musicien azoyemba azotambola me azobarete na azela président somelanga kar me na bawenge toyebi budusu atie camion na mai présent ndeni na biso nana mposa mana mona mai voiture na ekoma na kini so ekoma na kini te ozonga mabe me apesi ore bandobeta moto alors présent bongo ekoma bimisa da rendez-vous parce que wenge bazalaki lokola banzambe omoni te nzambe ndenge avanda na mokili atalaka biso na se so nzambe akomi otala likolo seka otalela na atala nani tokoyebi biso te seke être moko azali parce que nzambe atalaka makambo ezoleka biso kaka na se yango ozokomonaka lelo baorchestre ebele otalama baoke bapoto baovoyage mais bastar après président baozala te na epokaki lelo mpo anini tokomi déjà bato bakomi kilo bato bakomi faible bato bakoka su komibimisa su te amiteka yo osalaka bemission yebisanga na baorchestre ebono so yambadi ya médicien moko ana atante malama vana na nzele na ye mais fo miteka amitalisaka bato yana mise mosusu obengisi awa abandika koyemba ezali marketing na ye moko no personnel après ekezongela kolo orchestre lelo makambo na ezali otel befort befort bato basalaki kala yango lelo babuka mbuma frère so azalaki faible lelo botanga kombo na ye te héritier so azalaki faible lelo botanga kombo na ye te fali so azalaki faible na quartier la te mais lelo bokobeta masolo na ye te mais mpo bayebaki ete awa toyei komiteka awa toyei kotalisaka bato kete tovivre comment eza très nécessaire siko lelo awa ekomi lokola ndeti wazeko banda bandeki kosala marketing ya orchestre na ye soki bacdn play baye kolonga mpo botongaki présent na bino wi botongaki mais sa kotonga wana ti bayebaki baza na milula martyr basorti médiatique na bango ya nini boye komona bango fort ntango balongwe bakomi koleka na tv baye komiteka mpo parce que bakomi kotrace chemin oyo ya bango moko nino bazali na kati otikala komona ta basortiasalaka basorti médiatique oyo bakete kobeta martyr bango bavanda nya lokwa pongia babebe de makambo etali biso etali président mais ntango balongwe bakomi lokwa neti bambwa bazwi rage pa babandi kotia bamakelele ere nyonso tu mais ntango bazali na kati ya orchestre yango na tuni oko basorti médiatique na bango ti makambo oyo oyoki te waze kwa tia annonce na yeki ya concert baintervention na bango ezalaki nini eloko te bavai na bango ye moko kolo orchestre tobunda ona tali so tala baorchestre nyonso tu même quartier la ta kofi lelo parce que omona blana ayaka kopesaka basorti ayaka kopesaka bamessage mosusu ke mpona koflate kofi oyo eza bongo te blana mosaka ayaka kofaka biloko na ye moko tokopesa biloko moko boye te na maison mare ayebi teke la samba ana continuité ntango etikalaka o te oyera bande kosala répétition na la samba baactivité ya la samba na mbongo ya kofi mpo ani soaccéléré ya bon blana wana sikoyo basorti médiatique moko bya lokuta oyo biso sikoyo toya bankato oyebi réalité so okalikile age ya biana ya blana
au calculer la répétition il y a wengé ensemble mais aussi la R aye bien mode mais à robeta continuité de la guitare wengé kabone comme était siège sikali eza na mikanda nango eza na makambo nango wengé kabone ko film na poto siko masolo robeta siko il y a lokuta pona o gagner nini parce que biso to banka to yebi makambo nyonso to tito olanda wenge ovanda ta musuki Blanchard Mosaka azali na joueur mais biso to yeba ma wenge ke 95 wenge betaki match contre Yoshad wenge betaki match contre Banakin wenge betaki match contre les records de l'année to vandi na terrain la voix d'Isaïe pour to sama Mazaire ni po monangela betaki bari na rivalité na Adolphe Dominguez abimisi Jimmy Wesso na kata carton ya golf na baba vet na beteli na balle Roger Monangela na 11 Corbière na batawana ozo mona be na planète à 20 mai ozo mona ke wenge toujours tozo landango tozo a dedans même y compris na ba fali to tala ba match a wenge na ba ninyo na ba municipal et si lycée na ba robeta na terrain na terrain Berveli première chanson deuxième troisième bepa mutakanga mina coura concert katani parce que ba biloko ni otona tozo na ba archive a wenge parce que tokoli na yango parce que biso tokuta normalement bla na ko beta masolo wana te ngana ko beta ngana na droit beta masolo quartier la tete yo mto wana droit beta quartier la tete to beta no histoire quartier la tete ngi banda OK reprend to beta le premier musicien quartier latin o baté bébé beta na kata quartier la tete ba yibi pete to koni ça dans biloko premier ndako ko felo mi da vanda na vie na moi j'étais là na lac Edouard studio ya vie et Mandela vie studio moi j'étais là magambe pesami be pa akena veni ki bambi numéro 21 ndaka de chambre na Mariam Aristote magambutu nakata paleo siko biloko on robeta ngo tolinga ko sangisa ba faire te to pesa ba respect na ba valeur et ça très nécessaire alors comprendre que Konista d'accord bon Konista mavinga to kende rapidement et loko asuka yango peut-être déjà suka to solana imaki makengo yango yo makamba wenge musique maison mère Sankara d'écoute la sortie médiatique na ye et boti lisusu polémique les gens attendaient que Sankara a répondre l'orchestre de Fally Ipupa par rapport à la sortie médiatique mais Sankara et biso rivalité na ena c'est Léo bon est-ce que tout le monde peut pire au Jabandi pour les cadres de l'émission pour attaquer Sankara en bon Fally et tout ça et de l'autre côté bah tu as fait réveiller les sous pour côté la CLEO parce que c'est le Alobaki alarme il y a Fally il y a Wenge musique à maison mère et Lali alors tu peux dire quoi par là le problème c'est quoi au moment de vivre avec mutuna mutana ba penser nae mutuna mutu foyer ba ko gérer ba émotion nae ouais reprendre mutu foyer ba ko gérer ba émotion nae na ndenge ni omoni eloko moto lo baka nondi eza na ba musicien oyo Sankara de Gunta vana na bango tamulai yara ya wenge to mashaba mote eza ya wenge avant tamulai bake ba freak gaga na bata wenge même na 2006 Sankara de Gunta na Fally baka na bango alatiko za pe masa fanite te to solo la bandali bazana ndenge na bonde bakolela te bakuta wa leki na émission Ami d'Enfance o pe bete Ami d'Enfance oui ya ba réalité o totambola na ngona kati ya musique mais libota o to lo bala ko ba benga ke famille sacrée ya ba fere ya ba héritier ya ba la cause o ba voyager na bongo tamula o ba vana bango peta tamula donc il faut te mier baka ko pesa na ba valeur na bateau bo vanda bon o ba bagete famille et sacré yango wana o réponse kana ko pesa que soit ninge nini baza bateau badaka na ba en na mutema te et là musu ba sorti médiatique musu ebimela ka bateau faut ta contexte nini ebimeleli ezo kende wapi e yesuka wapi tozala ka bata maele nondi on a lobby de pour na Sankara de Gunta na famille wenge et a dia munene parce que ba passer ba bon moment ba passer bata OK o a futela a ndako moko boye tout ça que faire premier ndako na no futa na fiki na sikini wana zeme italienne na libumu ya Magali mais ozo mona Sankara kuna ozo mona ye lobe ozala lobe mona ye kuna na ba musicien tout ba osani ba osala parce que
batala nanu bolamu ebele nanu bafandi tamula yo wana kela basorti médiatique mosusu oyo ezokoarrange bango te da eza na famille oyo bafanda wana ya deya liboke soki bavandi bazwaka kaka mabe bazwaka kaka bolamu bakundaka likolo mabe ya moke ya 5% eza kati na bango eza très nécessaire. Mais c'est qu'on connaît Star Mavinga, pourquoi faudra-t-il exciter Sankara d'écoute pour répondre, pour attaquer Fally Ipupa pendant que Bazana Bango na bon terme et pendant que na kati musique à Congo lelo to na posa batu fo ba sangana batu fo ba yemba ba sala yango siko na lobi siko yo attaquer bon na pas to d'autre part bazoni na ba attaquer il faut ba exciter Sankara pour attaquer Fally siko quoi tu na bien loko na te siko na lobi na poser question na attaquer Fally a dit à quoi kasi na mituni to ke non na point de mesure Fally mu da finga yewe te eloko to yebisa bino na kopo bino e kufa non ni loyi boko sala sans valeur loyi boko telinga na ba question ke ya ba osepa na bino souté omoni ba lokoso batu mususu ba perdre ba personnalité batu ezanga batu pour flatter mutu pour na visa visa da moyen parce que visa de l'euro moro beneti biso bato tozo matin on va en Angola to comprena que visa de l'euro te si to tambola ça sola na yo et un parisien moko te na Angola ya ayo manke ke basugele ketch azata agnotika ketch na kati après ya pressing ba parisien o basugusara bato ba ketch eza bato ba vivre na kibomoto te ngala vivre l'euro moko muto aza orgueil pembe na ngala lingarité comment Jésus Christ attends mon l'un des 12 apôtres balé balale sika moko siko yo un individu oza na kati tia mokilo o bato babanga po ba keno wapi na lo barelo o mombe non ninga na mokili pona kamora bato te sortie médiatique ya mwana wana Alexis Weti pona nini buza bato moko bato ba perdre ba valeur na mboka na biso eza yango nde muteluka ba problème c'est ça le problème pour nini yozo flatter mutu pona poto elo ni la kisi kete mutu na on pe na poto asol. Mais est-ce qu'Alexis flattera Fally pour na poto lo barakaza warrior non koza warrior ne to aza na costume nini oyaye alobi aza warrior ala fanatique costume na ye rôle na ye oyo po yeba ye boyeba na ngina wapi journaliste siko ake atiango wapi parce que lelo kopé to beba ba tendance c'est trop au fond du cœur mutu musazo yamba mutu pona orchestre bon juste la solo na collègue na bino ma isenga ke soda lelo na tendance c'est ba talote bonga batala ngande na zolo belo na tendance yango na zolo ba eloko o ezo boma batu yango wana yo tala mabe un grand lokola wera yo leka o minimiser savoir faire na pona mutu moko Fally mais Fally père lo banoke était Alexis Weti yo pona comme na contexte wana fala ozo a raison ka nga biloko na tala yango mais le bozana Alexis pour nini Alexis stratégie ne dagi nini naya kosa la rôle ya ke politesse lo ka ken piana zate nga za place à ken zora ne ken na place moko beda glissant na makambuta luka sa na vie na ye eza faux coin rola nangai o ya luka pona wana tali ngai ken za te fona ko mama ne poli na sala rôle ya ken eza ka faux cop da biso toza batu momininga so na ye vraiment pour nous diminuer batu na be mission je suis capable de diminuer mais na tala bateau loko ya ndeti kaka kete di descendre animas awatala ngai Richard Akunji awatala ngai papi matala tala matos ba awatala ngai siko etala ngai siko soni pour je suis capable de resala plus que o batutu basala mais pourquoi to sala ngote to tala betona ba famille to tala ke tata boti azali na bon monde de ko sala mission te loko ya ndeti osa orphelin donc ba papa nanga bazate ba famille bazate na ko déconner nanga na déconner pour ani ke baton le ba komala ba mité ya malamu baton le ba mona ga muta sali mabe o ma limbisi na ekete o mona o se yanga pasi o ado sala o e yana ga nzala pour parce que mutu ata na conscience o sala makambo do sala te faut tala nanu ezo peser makambo do lingo sala siko da tout ça ngai selonga na sepele na ajustement ya batu oyo lokwa ni ba marque a uzu te na ba legona ba gouverne gaulois sepele nango na sepele nango te ok déjà ba sorti médiatique monsieur sur ye bo beton carré pe lekina donc normalement il fait pas beton carré bon parce que ki boye ko sala ko défendre c'est le poste leur tika ko bomana na Sankara de gouta te de te ko défendre c'est le bo ko défendre c'est le parce que c'est le moi dans na munoko ayo pe oloba mais sur la beton carré po tane makambo to ke nango wa wapi
C'est ça le problème. Non. Sankara lobi le romoko très important lobi faire na fali ba oyemba kala mingi te projet ya nani producteur na biso nani Ouabetsa Wenge nani Amadou Djabi. Moi je ne sais pas. Sankara lobi yango et puis ba yembi déjà nzembo mongo presque ba musicien surtout projet ya Amadou Djabi kaka. Musique à Congo photo sangana lelo ba rivalité wana bato tu ba fingela la fali ba finga faire pour na fali bato ba finga fali pour na faire ba osuka siko wapi dans tout ça sorti médiatique il y a dans Amadou Djabi Sankara leku dans Amadou Djabi nga dans Amadou Djabi natala epeka na musika ndenge na mona yekeke tant so mona page awera mona chaina amata na jet bakei ba kotambola ndenge zela kaka ndenge sa ba parcours na et ça ba idée bien siko bio to lo bande au moins musique à Congo kufa pona nzala eleki bato yango cop na bino pesa en respect muibo bebo akise boete ba ilunga mona bute ba kina ba respect na bango belé ba manda chebo ba kina nini parce que muto atala endroit nini ngala za o ngalo ba kaka ke kolo cop na bino yo pesa ko vandi yo nondi to vandi fo sengaka ka bébé ya merci ba tebe ba beta maso na ete yine muto na cop na bino oyo ya opine ba question ya koteka mopandisa ngo sole dai ka bébé tanga moni ke ba engagement comme belé aya ko pesa lukuku sample tambusa makambo wana 66 le 23 novembre mabosa na ngote da ba 13h pesa recopa tambusa makambo papa wana lutumba simara sali 5 ans na kata oke jazz na 66 wa Bilo que c'est belé, Congolais dans la posa ya matière, Congolais dans la posa eba histoire ya musique euti wapi ekende wapi. Congolais dans la posa te oya ko fingela ka batu batu. Po ba kena ngwa wapi. Yo mo vani mabe passer, mo vani mabe dimanche ya to tala ma matin ya bano tala mabe internet. Aba ndo ka rabe o lo bagi bozo ko seki bozo finga moto, tata mokolo. Loko la wera o finge pona fali. Ozo la que savoir faire réunion tout o wera sali na vie na ye o lo bagete fali aleki. Wane zali kaka qui impolitesse c'est da bateau badaka tout près fali pour la nino lobi bongo faire rose na courage ta repesa ba monsieur ba sortir médiatique ba gete ya le yuera ça ngote perdre na courage wana te mais ozo mona kaka bano ba tout autour ba sortir médiatique o ba chroniqueur ba tout près fali mona ke ba lo ba gete Kofiolo mide fallait aller Dabilo on a quoi ça la ranzo to maline mais quand batona pe bazara pembe na faire baloba pe bon pa tant wera na faire ba ndero yo kanate ba finga wera tout le temps tozo lo bana biso nyoso tozo lo bana kasi mais c'est comme ça condamné ka plus côté condamné et loko o yé na sortie médiatique ya buzoba o ekomi na makamboyo o ekomi na mambasaka bozolo banini muto afinga ki wera dana Alexis Wechi est-ce qu'un musicien est-ce que tu n'as question sur un musicien? Un musicien. Un fanatique à faire. Et si autant comme le temps compter le roi après si yo so compter moto oyo o bosala kaka bende tinga na vivre abo so ça na contraté na okomelo te na komelo kwa nini so ilo be indi na la sinono contraté na sentiment na yo pour parce que fallait ça la sortie médiatique bana na yebi bango te na bloquer bukaba autant on doit ça la sko makamona sko ba bombi au place mo be pour di bon pour Moutando Bagete à reconnaître Rabino Tétaliété Bamakambo. D'accord. Merci beaucoup, Konistar Mavinga. C'était le contre-boule. Moi, il y a l'autre solo, moi, toi. D'accord. Un grand merci à Pablo Kini, le grand déclarant, grand frère, le général de tous les douaniers de l'Angola. Pablo Kini, à Kenda Poto Limorate. Pablo Kini, à la Tarayoji, à Somba Ngona boutique, à Somba na Gabana. Gabandote Gabana, Pablo Kini, déclarant un solo. Un grand merci, grand frère. Grand merci à toi pour ton accueil. Un grand merci, Nayo, vraiment. Boni Roi Bilamba. Roi Bilamba, na Luanda, grand frère. Merci beaucoup pour l'accueil. Viens en Gaï. Adonis, tu as été en été. Tu as été en Adonis. Bon, patrouille du foin. J'ai été même toi, chef na Bango, le Jonathan Kouz. Jonathan Kous fona e baende. Na ebisa te ye mutaza chef ya ba Flat Hotel Joulisme. Papa Mams, grand merci mon papa, grand merci. Bande tout balinga nondi premier. Koni start aussi si moi ba dédicace mais avant natiko au boakelo mo elinga la moto. Et puis je crois que nous avons posé une question
internaute mpe balingaka kongo mokili basepela mpe nango eloko nini yo olingaka epa fali eloko nasepelaka pa fali pupa amoni esprit ya travail ndenge atravaka na studio na banzembo na ye daka asombelaka nzembo bisombi basomba te daka azwaka ma temps ma ya kosalama nzembo azalaka mpe temps ya kotravaille yango na studio yango omonaka te oyo esala yeke azala ma bon musicien azala ma fali pupa yango wana parce que ntango nayokaka banzembo nde natalaka make te eyokende bamawa bamélancolique ndenge vraiment ke asombaka nzembo bisombela sombela te donc na question tuninga fona azala vraiment clair nakozala te na échappé donc soki vraiment ke akomisha na ye ou soit asombi nzembo na ye donc ezalaka vraiment valable akoma nzembo ya baventure te te ezala vraiment valable de fait vraiment clair d'un point positif eloko osepelaka na fali yango wana oyo nasepelaka nde mango eloko olingaka te orgueil epa fali nde nasepelaka nango te ok parce que fali sikoyo conception na bulaka toye libela onde tokoleka te nzoka ndenge natelemelaka kaka natiki nga mpe nazalaka orgueil natiki omo mpona soki nakoti toilette boye na bandi kobimisa badeshe na nsima na ngai natalaka ma dai natina te lelo ebayisanga nasala lolendo yango wana soki nakoti kaka toilette dai na bayembala moko natina kosala orgueil yango ya nango te merci Pamela Kasita la fille capable Pamela Lisigi mpe apesaki yo bambote na Bruxelles mais aza na biso na Kinshasa merci Pamela Lisigi Patrick Matière ya mboka na Katakin awa pe Patrick Matière ya mboka na robosa na ote Pamela Kasita la fille capable na Paris un grand merci à toi et un grand merci na réalisateur na ngai Imak Makengo bakanisa kiti biso tozongi te félicitations à l'ambassadeur Adoyou et ambassadeur de la jeunesse et l'inauguration de l'ambassade de la paix, ambassade de la jeunesse et voilà ils acquis bien malgré l'absence à nos premiers et voilà tout ça toujours dans les bons Konistar toka bwana babanga ouais soki natali lisusu bo comprendre nga na linga orgueil te soki nakotika toilette pese makamebe bara yango wana donc namonaka donc itina orgueil eza te donc naotala déjà Clarisse Decanto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Chaga Lutadila Ami Gauthier Lutadila bana mame mili nazomona Richard Akunji Kolo Aza na yo Ariko Akunji 2-0 Didier Sanda Animas Kolo Abatela grand-père Gauthier Mouteba Vonvo ya yoka Pitu Kinzeni Pera Kitala Molobeli ya bana ya kala mukolo apesa yo vision pe na provision pe oyeba ndenge nini kotambusa ba pilier nyonso tour ya commune na kala mudoki bazo talela opéra kitala na pesi manzuzi kumaye bambota trop na cordon Freddy Bonzenga na Mesekanto Kolo Aza na bino na moni lisusu Dani Njuvula Kolo Abatela yo Yannick Nia Rombox donc inazo mo déjà na musika na Johannesburg Kolo Abatela na Chabosise peselanga bambote ebele pa Yannick Nia na maîtrise ba Jifaza na ngodo ki na ebike mbonga ekimele lote avant d'avoir na pouvoir na epo eza matana e to talima montre to mona vraiment Yannick Nia Kolo Abatela toujours Alino Kabuverdano Daniel Njuvula Kolo Azana Alberto Ngimbi Kolo Azana nyoso tout ezana nenga limemia Derek Mbemba papa social partout du nord qui masse les Belges Konisa Sukiana merci beaucoup merci Konistar Tokutani prochainement restez branchés na contre-boule. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.